Bonjour peuple congolais, bonjour Nabino Nyonso, bonsoir Naler Ekoutanelio. Yanga Wabino Molobeli ya mboka, Mama Sylvie, Naeli Soso, Poto Solola, Mamba Mboka. Vraiment, franchement, on comprend les soutes, Bitumani Tozo Bunda. On comprend ce Bitumba Tozo Bunda te. Pour la katia combat Oyo, toyebi su nani te oya malamu toyebi su nani te oya mabe pona komona makambo oyo ezoleka na kati ya communauté na biso na kati na biso ba résistant na kati na biso ba combattant vraiment eza ma mingi parce que na kati na biso ba combattant to komisi tozo bundela mo komi lokwa muziki moko boye et komi lokola na yebi kutu te. Donc, et comme il y a donc fanatisme koti na kati, kibonga et koti na kati, mutuantalinga za la leader na kati ya nini ya kati ya combat, mais non, en fait, ngande na vani Mama Sylvie, soi-disant, lokola combattante mususu azalaka mutunanga. Oui, to solara bien. Alors, so wa sali mabe, na koyi ko dénoncer ete. Yango zo bo mabiso na kati ya résistance. Yango zo bo mabiso na kati ya combat na biso. Nga na sala vidéo mo na ba nga Mama Sylvie. Nga za fanatique ya mutute. Nga Mama Sylvie. Muto yaki na nga na combattre. Ato yaki na nga to yaki nde ko bundela mboka. So ko sali mabe na ko dénoncer yo. Tu m'amèneras nulle part. Ponde to za na kati ya bitumba oyo. Ya na fanatisme te. Eza na camaraderie tozo mona ngo lelo tala na Afrique du Sud babomi ndeko na biso parce que akende ko telemela concert wana ya fali po ebeta te bandeko na so bazokufa na Kinshasa bandeko na so bazokufa na Est bandeko na so bazokufa partout na kati ya Congo yango yakende ko telemela kolobake Congo est en deuil musique ko beta te tozela nanu mboka evana nanu malamu mais avina yeke atiki bana, atiki mwasi, atiki libota, akufi. Pona likambu ya mabele. Likambo tozongo lokola maseki. Yango mutu, akei mutu akufi. Ça fait 1 an passé, ngape Mama Sylvie. La beta maki. Ba réanimanga de 1h à 5h du matin à l'hôpital. Comme na ko kufa pe na tiki bana nanga, na tiki libota nanga, na tiki pe mobile nanga na kufi pe. Likolo ya mabele. Siko bino bozu mabele komi lokama makamda bino ya maseki. Ndeto zabo e biso na bino oto bundela mboka ya solo. Est-ce tokotia makona so na Kisasa? Tokotia makona Kinshasa te? Non. So nga Mama Sylvie na zui avion kaka na Zaventem. Lakini baebi ke nga na zokoma bako yambanga penza bakena ngai pe na limwe pe. Soki yo mutu komo ke na Kinshasa ça veut dire que olia kana gouvernement en place. Tozaki biso nyonso ensemble. Tozoe bate nani buma mabe, nani buma malamu. Nalo banana. Yo mama oyo uti Kisasa, omi yebi. Ndengo sawana. Uti Kinshasa, kosala nini? Po swaza ko finga oyo finga Kabila. Ko finga oyo finga gouvernement en place. Tu peux pas mettre tes pieds là-bas au Congo, non? On va t'arrêter. Alors toza ko vanda na ba buma mabe. Tu vois, on a déjà travaillé à on a année, on a déjà travaillé à on a gouvernement en place. Bolambi saka babiloko, to uti ba marche, to andi ko lia babiloko, boko pe ko bomabiso. Franchement, mais il y a personne à zolo belelango. Poko lobake atala boye botika fanatisme. Na kati ya makama mabele ki kamaderi ezala raté. Soki muntu aza kolabo dénoncer ye boya ye. Oya biso ekoma te nani wana azaka pire ngai moyena loba makambo na ye ezate non. Tomoni mutu akufi atiki bana atiki libota pona makambo ya mboka. Pona makambo ya mboka mes frères et sœurs. Bolinga ka bongai, bolinga ka fanatisme, bolinga boyiko bunda bitombo moko mabasta. So lingi ko master. Keno ko sala musique ko la ba musique ezali okay. Kende ko yemba comme footballeur. O comme star, o comme célèbre. Célébrité a wana kati ya combattre, célébrité a wana kati ya résistance te.
luka kote oyo kozala célèbre franchement eza ba vie na biso mutu eza ya danger lelo tomi kotisa parce que ezali makambo mboka na biso soko linki bungai na oki star na yo soki nini yango bino bolingi boyeba na kati ya komba c'est triste pour mes frères et sœurs oyo zolanda ngai wana kati ya position wana eza mawa mingi pona yo eza mawa mingi mais okomona bakombata bafandi na bango bakolobelela te ke tala mama oyo auti Congo na ndenge nini pona ndenge solo penza nde tovandaka awa est-ce que nga mama Sylvie ou bien maman auti na Congo yoko okeki sasa la vraie boule donc ça dit aux arana gouvernement en place aux arana gouvernement en place ozaki mama be na kati na biso comme peut nga to na ko fréquenter au kara pe to lele pe ba poison franchement eza ma mingi l'Afrique du Sud na lobango so comme taza collabo il faut ko écarter il faut ko dénoncer ba ko lapider bango na ba mabanga hein eza ma mingi eza pasi na mawa franchement tozoyemba Kabila dégage nzoka de ba misusu pe lokoso kibongai kolinga bazala soki banani ba mikotisi pe na bango na mambo ba ane po ba ko bomaka baninga nde toza ebele faut que ça la ba test ba poison hein faut que ça ba test ba poison po to ane ko vana na bino ensemble bolamba pe ba biloko tozolia toza pe na ba poison retardé na kati ya nzoto franchement botika nanu ki sentiment botika nanu ki bongai botika nanu muziki na bino boyo sala na kati ya combat boluka bi musique ko de bimebele musique bimebele boke sala ba musique na bino kote boyo koko sala ba musique na bino na kati ya résistance te na kati ya combat te ezama mingi to moni de kona so mobali a perdre vie na to na yo fali yango oyo le kaka na Belgique ko kite posa na ba plainte na Belgique donc qu'est-ce en Afrique du Sud obomi mutu donc ba kisi no salo na mutu et salo na mutu donc ozo rabat na sacrifice t'as même pas honte si yo OK kuna soit disons comme musicien international kena ko beta na États-Unis na mona ba américain kuna ba betaka ba bomaka batuta toza 70 millions d'habitants soki yo lingi mboka na ezala malamu lelo atoko teki CD na yo na 1 euro okoza 70 millions papa Américain zo tala mboka ne mboka ne za malamu soki abeti azwi mbongo ko so olie bino bo sala makasi mboka na biso ebonga po babanda ko beta bozwa pe mbongo na bino na ndenge ya bien bino bokomi nde ko yaka ko bomaka peuple congolais musique na ofali ekomi na suka ngoni makila congolais o ezo sopana ezo ganga on a même pas besoin ya musique na yo papa il faut ka soni kende ko beta koto yo bete la soki na États-Unis kende ko beta koto yo koto muso yo ko bete la tika ba combattant tranquille parce que ndenge yo aussi bomi c'est ya combattant yebango carrière na yo esili oyaki na Belgique obetisi bato oke na Afrique du Sud obetisi bato ozoyo kate omoni tour na yo nde mutoko kufa tour oyo okokufa makila mwana mobali wana eganga likola muziki na yo eganga likola muziki na yo nzambe na lola soko yo kaka eganga makila mwana mobali wana muziki na yo ekokufa ndenge bominde kona biso ekokufa ba musicien na biso congolais bo vandeli ka musala kaka ya koswana ngala zana mituka ngala zana bandaku ngala zana boy bomona ka Alpha Blondy te nde balobela api mama mboka bomona ka te faut pas kata sonite bino mwana mbongo wa musicien congolais bana mbongo te bon en bon côté so ba tata 10 musiciens 10 premiers musiciens ba na mbongo na Afrique bino bozate arrêtons dit arrêtons bande ko nga ba combattant vous exagérez na ba sentiment vous exagérez na ba sentiment auto ça to sala ba jeter to ana ba vie na biso to ana ba bana na biso to ana ba famille na biso ezara blague te to sala li kama mabele lelo mutu mobimba kufi atiki atiki famille nae atiki bana atiki libota pona likamba mabele soki bino bozo ngo lokola je bozo ngo ba sentiment bozo ngo muziki soko lingo za la star so lingo za la star kende ko yekola kubeta bali okoma star ya footballer soki yo lingi ko nini olingi ko koma star kende ko yemba ozala célèbre
Ndango esebi la Congo bato bakoma okende. Bato bakendaka na Congo te yo combattant okende na Congo. Okende na Congo osala. So okende na combattant c'est que osala kana gouvernement en place. C'est triste ndeko mwasi yo ka soni. Yo ka soni na bo saleté bo osala na kati ya combat. Franchement. Na kanda makasi ya kosakana te komona ndeko ya mobali ndenge alali na mille linga bi seigneur mukolo nga pe na lingaki na lala na kufa pe na tika pe manini mokilo na tika bana na ngai jour où fallait nga beta na Bruxelles moi j'étais mourante na kufa ki déjà le na moni bemba mwana mobali wana na lela je pleurais toute la nuit komona ke congolais komona koma na niveau à modèle oyo yo fali yo yo fali yo moni carrière na yo c'est fini na makila frère wana on a zaki na ngwa ko yebisa bino yango wana ingeta la lutte continue merci.